mboka nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi na nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi pas bête elle est qui non complication éviter pas voilà ma indel ok bien je n'ai c'est à retour ça manquer les beaux choses ouais c'est bon merci beaucoup voilà ma indel Nico oh ça va je n'ai c'est à retour étage ouais merci ok Kaboronina, Jésus de nuance, Ferregola. Solo ya kala na benyo na bomia ya camouflage ya mouvement extrême toujours du bazar qui est na kwa uye kota somo na komia c'est parce que ngane sikoni na moni na sepeli na solo yo ngamo na sepeli kwa na umika chombolea kwa ko yo no sapoli kwa masolo solo maintenant si pour la tout le monde le remettre bien pour faire de tamasolo on donne de tamasolo je vous félicite. Merci Ming Bandeko Boto la nani vraiment ne toto ko makat ne siko pona solan de rona biso vie jaloux de na bara bomora mora kilo nyama libangate ba meka obukuta na mnokoto ko koya minu ko mekate de na bara ke barokende biso tozali to bunda tisuka to luka information tina source to tamboli to bengi ti te okanga vie jaloux to beta masona vie jaloux. J'espère que belé boyebi me belé boyebi était tala figure ne so talent de ganyama. Des gars, figure à pas talent, des gars, n'y a pas encore supporté au mitou nebelé. Hein? Bon, mon gars, on est tout, y a vraiment tout les atteint belé, t'es ya. Motena. Moté papa, bon niveau. Micro zana. Ça la moi bien. Aussi moi micro to bien. Merci beaucoup. Merci. Ça la non, y a minga vraiment merci vraiment dans ronanga pour te surprendre et aïbaïté autour ya, mais tu es au kanga place parce que ça na mutumwa ibise bisoke bokende bokota bobima bweti bokangae toye malgré tout occupation mais andimi ko accorder biso interview poto beta masolo bana poto boyoka au juste vie jaloux aza nani yaya ozanani ota api vie jaloux ngelo yo za mystique vie jaloux ta yo to mono facilement debi ti okutinga na beta bière bani bo oloko tinga ipo na de la vie na Santos Mutubile na ozela he Santos Chibamba donc Santos Chibamba na ozela to betane bière bo yo mamour yo bu oloko tinga ça ninga bien mais moi ça na gelo na se plaît na ya msupe to ko kuta bena vie Santos Chibamba asa na ta masolo Chipamba OK asa na bata masolo ngo sala bien te bomona na ye Santos na ozela masolo talara obligé ezaka Santos ta bata parler na bien muto solo là au petit na yo faut bo solo na ça bien vraiment attaque beau frère donc ça la bien moi ça n'a gelo ndeni santé ko ya yanga naza bien bana poto bazoli la rande santé no po vie jaloux obimi de ganyama figure no papa ma de ganyama mais olimwe
ata déclaration moko te problème oza wapi azali père azali yezo mutu na ngai tomoni tomonani facilement tutuyami topeseli bamoto père esalinga bien makasi ateke ya mutu na ngai mokili eyebi na koma vie jaloux ndeka nolo ba vie jaloux okitene lobengo vie jaloux Yannick vie jaloux mingi Yannick vie jaloux osoko mwana vie jaloux comment na yo identité ça eza Yannick identité Yannick na identité vie jaloux on a komba scène imona sala bo mokili bana poto ba découvrir yote mais oui o batala on a divagation justement o lelo mokili et panika ba poto partout dans le monde entier batala image wana babela alors que Yannick na vie jaloux Yannick vie jaloux comment moi voyez et parce que on a un mannequin banga makamute hein obi ko banga makamute ya banga l'état père monika malisango banga ane l'état ngana banango te na kuta yango pe na otika ngo na mingi banga ane l'état na via mutu tambola bien oluka makambo te ya scénario na rabula na te scénario na nga benga nga sana nga mannequin babenga nga non tala bande obalanda opo te ba mona nga ozana problème fond ozawela bato batala biso ba mona nga bala poto le mati ba bala poto ngamona okoka ete neto sola ne boye nga za Yannick ba mona nga alors que nga la vanda na nga ineza ofandi boye oui ata bo chomo so ata la bo je suis de Nias allô Yannick neni il faut comment on a parlé OK père na comment on a parlé na comment on a parlé bo na vanda bo neza boye na iminze moko boye mais faut okota na studio au savoir même si tu on a voix dans la studio tout comme si on a ça dans la studio mais ce qui est important si on veut inviter tout comme mannequin na kota et ça va bien on a petit dans ça boye il faut kota attends la scène na moi image ça bien on peut na vendre boye attends mannequin na luka là la grand opéra grave ya nyama tala ka figure de cop na cop non to sala pas kuna vanda boye na non faut na kota na luka mwana yeba masola ngoneza alors qu'il y a quota na masolango la vanda boy et si na pas de nuance na parler na epena na pouvant na vanda boy ya neni santé prête neni mais yo na minze mo boy et c'est important quand on te mais il faut qu'on ait un clip ngala juste de nuance faut na quota na clip oui c'est que masola bien tala ka figurant Yannick, mais yo, na minso, ma solide à bien. Il faut côté. Chamo tout. C'est ça. Côté boy. Bah, caméraman ba yé pena ko ya ba caméraman. C'est ba comment na bona fanda boy. Après singa moi, ma solo ndenge ça là. Ponga zanga innocent. Oza innocent banga nini? Te, na banga te. Bon innocent ni ozo. Innocent parce que na mannequin. Mais oui, ça va des gars, t'es dégaté, ngaza Yannick. Comment Yannick vieux jaloux. Voilà. Comment on a un oh mukile yebi. Mais nakatona obi ke bat ba mo be on pe wera na kuzu. Te, nga benga Yannick vieux jaloux. Yannick vieux jaloux. Mais na figure ya wera. Nga ebité yo mto lo bango. Et ça va bien. Pour mukile lo baga. Yo pose lo bango et ça va bien. Il y a des gens qui sont là dans la vie, j'ai le nom de Bimana qui parle à Nan. Continue Nan. Comment la caméra qui tire ni na ma sola ne yo bangani ma sola bien. Na solo baba misana kaki enveloppe. Ya chocolat. Oui mon ça atteint na kati. Kina na toilette expert. Tangi na nga millionnaire te na nga muta mongo bele petit. Vandi boy na tali. Il belle vision. Moi monta mo be ko sanga fait bien. Zula wana ubaki na poche wani musala na ngati ponga na mannequin na sala raté po na boma batu na sala raté po na solo kumu ngoko boy non ngane Yannick ti fera lukanga to sama solo po ayebi nga Yannick to kota bo to sala masolo le ga d'abord mais ya ayebi Yannick mais azona conception Yannick te bon wana na ebité il y a souvent la conception allouant l'agence tanga pour l'agence de mannequin allouant l'agence tanga si allouant l'agence tanga parce que il y a ebile pourquoi ngana ebité bana poto tala bagamonga no mona na ebité so pe bino bo mona ngwa
botala biso na sonité surtout nga ko botala na bino nga vraiment te botala ne mingi mingi ve jaloux botala na sonité botala vraiment dégâts nyama yaya obike nako sote figure na yo dégâts nyama si beaucoup de temps déjà na nyama te nga za mutu oyo tambula trop surtout na kin donc na tambula na nga pina ka kinete ya nakota na famille no muke bisanga no obota mabi baba ndeko te na nyama nga père na nga za étranger mère na nga za étranger ye maman boti ngai alors ba histoire vraie au mukile était la partie du monde entier maman bota ngai la sonité na belge comprendre maman boti ngai mundele soko moni eboye au monde ki mundele na ko la chapeau mukile était là mon suki au monde ao nga ya de fati na ki baba so mona suki wa ka mutema pasi yanga Revelo la sala musala lo ya ba moni vraiment tina suka alors que on va botinga étranger son moni ba metio là moni ba leki na ngana ba grand frère na ba metio là amindele ya mona ngana bi mono ba shoko mo boy mukile kamo ya bongo papa to bangana na posane ba so bima na famille anga mate te père na ngasa muluba amuluba kati che père na ngapena muluba kati ye pena ndaza wana alelanga ama parmi ba nota bota afana kabi mwana yo kusala bwendeni papa botinga aloba mec ya to betana masono biso ki sango veja lo beta mana ninga nyama na makambo lukana ki maneke wana bazo bilili ana na elongia bato bon elongia bato te se longi na yo mais au moins le roi boko kana déjà na vient tonne bato ba lobika ke se ke on salir 20 tonnes o beta maya nyama et ça là que au lit moi na circulation donc na ba vie no kutu ba komi komi tu petit na zaka ndabi masa na ngai gelo en tout cas merci à trop la question. La question est question pertinente. Vraiment. Parmi les questions, on a souvent, si on a la caméra, la roloba. Mais il y a des gens qui ont solo. Il y a moi na poto batala moi l'onglet ça moi bien. Mamuna, il y a solo. Pourquoi mutu nanga? Oui. Il y a solo. Au moins na vie mutu. Elo rezaka mabe makasi. Luka makambu. Makambo soir. Éviter makambo soir. Net singa la roloba, mukili. Et dit que ba betanga. Est-ce que singa lo ba terme wana? Mukili dit que ba betanga te. Oh confirme sur ba betote. Mais justement ba na poto partout dans le monde entier. Na binde ba luka makambo te. Na binde ba so na raté. En tout cas na binde ba banga makambo. Ya gira figure no ndeni no. Tena gira. Totambola ndabola nzela. Na maître ya finanga. Fone ba façon de gérer finanga. Totambola na nzela. Totambola jamais ba précipitation vie. Pour précipitation te par rapport à figure na yo. Yo ebiti point na to na boro. Otambola na ndeni pour les biso da dégâts. Tout n'a expliqué le mot. Moi lo yenge tout comme succès. Et même mo pe kita. Pour biko on peut s'en plaire na clip na. Kombo na yo te elongo moko te nzembo te melongi na yo elongi na yo dega nyama balobela mingi elongi no ke nzembo batu ba bossa na ko yo kata maloba nzembo likolo ka yo kaka yo tala ka figure na yo no tu no gira figure na yo ndenge eza elongi na ngame mingi en tout cas bo excusez ngai mon entier ngaza mannequin alors que faire gola aluwa ngai esanga mbongo na nga na sala clip na ye ce qui fait na salango. C'est pas qu'ils disent que non, on a eu la coopération, passer par là. Non, il y a une benganga, à ce moment, enveloppe na kaki, open na kaki. Ça la revient. Ça va bien. Tu as la moto. Alors, tu as un peu de vie. Il y a aussi confirmé que ceux qui sont bêta pour la clip à nos salles. Na biso bien na vie mutu yeba ko banga makambo ngala banga makambo makasi na linga te mutu moko boye na sale mabe par après à te mettre na ici maté pour nganya na boye na nga mutu yo bo sikina na ba dans le monde ati ana rien na boye na mam na sala bon enveloppe à chorolo zo tiango wapi ya
Boka si yo no sabo yo quand nous vandi boikela au massa. Yo no sabo mo dans soleil belé. Ngala ebi. Ata ba peta miki ba kakako fort. Pour ebi yo no sabo so la rabia. Elongi nango eza na uta ba star te ba kakenga yo za elonga ba star. Yo mo su star anyama. Yo ya minga na place. Yo mo su star anyama. Na lukio na passe pona ozo ebite. Ta la place no quand to beta bière no na déranger. Massa ngala lela yo mo bosko ba chéri. Ya beta no lisolo non. Figure no okola nango. Tout le monde on pousse l'âge mon lobby a ressemblance na mission na bien pour ne soit pas ne lobel ne c'est que ya on les até au baxiaté c'est le moko boy moni via mutu je m'attire à destin la père via mutu à destin moi tant na yesa on va licencié dans département comptabilité. Ah, tu sais ba jo ça là. Moi je te dis vrai, non moi je même pas moi. Révélo là. Au moins la marambo. Non. Ah, c'est qui est vraiment. Donc, il faut que tu aies essayé. Mais oui. Mon kilisou est caméra. Mais il pété mon tout boy, mon kilisou est caméra. Oh, c'est la réalité. Je suis les gars là essayé. Comptabilité pe le sous. Et puis on a moi la bandale. Ah, tu vois ça ba jo ça là. Ba la photo. Marambo on a gérer on tire on a belé la bino. Na ko pesa adresse fixe na bandale, muto na posa au mona nga. Ana posa, a découvrir nga live boy. Nga na mona bamboli. Moi, la bandale, autant qu'il y a ISC. Mais oui, il y a une comptabilité. Il y a nos qu'on gère au thé, nos qu'on gère au thé. Je te dis ce qui est vrai. Comme tu penses c'est un voyou, c'est un voyou tout fait. Il y a au moins il a revenir sur la question, on a autour nayo. Ah. Ton banner au cola, au santé déjà moins l'eau mobo na face nayo. Yango le bikao le kela na banzela ngo to ndenge nini. Même pas ça. Banzela ngo zo le kela no so wana. Le pe osa célèbre. Gelo masana. Le rôle elongimo ya yo boy le cas déjà liboso nao. Gelo masana nga bomoko mboka. Vraiment toujours likolo. Yo pe ça absolument micro. Et ça là va bien. Yo ça ndeko na ngai. Omoni na va expliquer le moko boy. Omoni via mutu. De tracer sa chemise en Zambie. Ya mutu mukilité. Alors que ngana vanda. C'est pas qu'ils disent qu'il y a un Luka. Naya, na coma. Tout comme Luka na coma. Non. Et ça dit. Oyo, son comme lettre dit on a fait dans D majuscule. I et U. Au point de père, la vanda bonatala. Zamba salanga. En tout cas, Bachira poto, na sala ogete, na se fantete en tout cas bo excuser Zamba salanga. Alors que na vanda bo la mettre okanga. Net yozoloba. Dans le plastique on est jaloux. Des gars forts. Des gars forts. Mukile lo ba parce qu'on a vendu la vie oh kanga. La tambula vieux jaloux. Il y a un bêta, il y a identité na vieux jaloux. Ato wanga ba bêta ya nyama to ki sawo. Yo to sana yoti. Ne bi sawa, elongia batute mais longi ebima déjà yo komo lukota mbula nango. Excusez-moi ba mo somo tato mo ba seli fanta. Excusez-moi. Bêta ngande. Qui me parle, parle 4000 balles. Moi, excusez-moi, la porte, la salle, elle est là, bien fort. Yo, mon isa, bête en place. Eh, mon tournant. Yaya, au col, une aura, boy. Comment les capéga banzela en paix. Elle aura eu moi, ça n'a pas gueule. Tu fais un abo, comme ça, en zambé, nassir. Yaya, cause la boy, mais faut rien ça. Y'a tout bête en homme, ma solo. Aux la figure. Au tangin chic. Aux les capéga la banzela, on presque. Ba ressemblance ezali na yansone projet ni nos anango non oza boyo mo bularani tofanda bo oui c'est bien oza mannequin ndebe ba koto o se figura na clip wana o salama pe ya nyama ti le munesa mo le vieux jaloux joana kokana joana boye yaya boule les agneaux boulot salanine to salanine pour le moment po bana ki ba luko ba bulera ne ba beta o kota no parler libelo banga no pe makambo bo bimsa sur l'écran. Merci beaucoup. La question non c'est là vraiment simbango pena Lola ozobola mamucho azoluki la biso simbi question o moi question na simbi yango pena bo amen ça ninga bien bon mingi na osepela mingi na mami justement na kati ya Belgique moi si oyo ana maturité mami basolonga no leka kitoko moi ça na maturité. Alors que y a qui te vendent na Pouteville 3. À Pouteville 3 te vendent qui te lié te meli te lembi. Et ça qui bien. La ministre du Lunga. Voilà prêté, moi la London.
tumbangi ne babo mande zala bani donc masole qui sur la terre te ya solo la ya yo lobela ne ministre dit de Ilunga na lobela ministre dit de Ilunga ye à part no ba faire mo lo tami teni ya yo mutu na ngai da sora yekin eke yo zatenga na boya yaka ngana ndimité ministre dit de Ilunga ngana ndimité namona ya ato boyi mengana obenga yo okoya omona ovanda botali likoti na se obi na muta tembe fort takande ne oluko pona tuno so babeto to babeto te dans le bamingité na subika na Atlantique il faut namona ndimité ministre dit de Ilunga namona biso to batabilili so aye na moni na lakisi bat ba moni tata moi je t'assis gelo omona e bomoka mboka to ko passer na émission po ya rane play ya budane batute ya mikitsa lo fourmi biso pe digital boss na biso atia ba matériel o pona oluka bato bazana poso romona o pe bazana simplicité le rôle abino bo accorda biso ba interview boye voilà ya wana tala matériel à dégâts bato ba travailler à dégâts fort tala Hervé la tala mbingazo voilà na monika vrai job sakanate yeku de prêtre de prêtre oh yo cameraman à bala mekat Hervé la otambuso moto Hervé Lola qui vient jaloux gars Hervé Lola on se la bien ma casse. Voilà, oh, camouflé. Il y a béton dans le projet d'avenir, nous en des. Le projet d'avenir, ça, boye. Nous avons tout trop parlé, trop tué. Oui. D'abord, le trop té, alors que Banaki, Ming ça, dans le studio. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il faut que moi, je 10. Mieti moko boye ko sala mo bien mukilizo yo ka capter yo luka magambo ko ti so studio nga sala nga ya obota mine longyo okotanga na ISC ofani na bandal okoti so studio to so langa na yo okoti so studio tenga na tuno yo banga magambo te poani tenga nga skoni na lobia obota mine na bandal obota mine na longyo obota na bandal OK ISC studio lisusu mais na nga métis Hervé Lola, ngaite bana poto. Ngaite. Hervé Lola. Bolanda ça n'engage que lui. Oyo, nanga yo mutu. Bientôt là, Kili et la sécu. Ora ba mère batina elembe. Tina elembe. Bon on est ba doit peso mutu marasia. Même pas ça. Wana mère moto beta kana ba kata au niveau. Tera mobile na ye, Léonard tu m'apita. Alors cartonner ma paix kata Mikili. Mais na bomoka mboka to mona eta bomoka mboka bazanya manakata Suède na kata Belgique na parlons même pas OK bako makona basola so ba kokate bana kinyakas bakokate bango bakokate ngani nako benga bonesi bango bino na Belgique na Suède bakokate ba omona bakoyi ba komi boye ngala tie foin to solo ngala Suède Belgique tombé moi je te dis obike ba tetanya mabe bazana bakata ba Suède andeti ba presse mondiale ba Ege Michel bazali wana tetanya ba Victor Mukeng bazana ba tetanya ma kasi yepe fona mona bango te ya omona bango ba petit ba bijou tendela ba bijou tendeka da petcho na soirée kin soit du coup de l'euro ta kin soirée ba panzala de ganyama na ba gelo mo konta Suède gelo konta Suède ou ta saranité gelo les rares vrai John la carte France na Lille yo babi yo ndozo cartonner comprendre donc au monde a bino plaisir à trop betona masola ya studio na niveau ni studio zo voler bien alors que ndesa boye matutu o balinga ngai oui partout dans le monde entier a so évoluer on a surprise mo ben on bombe atomique dès que quitter s'exposer monde entier zone Afrique c'est trop dire mais monde entier doit s'exposer. Oh banganga, oh bancha, oh banani, ngana nzambe na. Par terre. Mon cher. Moi je te dis, ngana nzambe na nga, o ngala vanda na fukami, so na bibe, lobi na moni be. Oleki ngate ngala mona fumuki mbangu. Pas mal. Ngasko na mona nzambe. Mona nzambe pena o pena ba peta ba sete les plus. Alors que son a s'exposer, na on va parce que na nzambe wa yokanga. Vraiment. Nzambe wa sala grâce. Pour sentir la grâce est là déjà sima tili bosso en rôle bagout. Faut bota manelongi wanga yo so ngotilingana te. Yo zanan. Gelot. Mutupamba. Yo no le kina yo célèbre fort. Tabande batalo bo dega fort ba yo jwa uta bo.
Gelo, bomoko mboka. Tuna ngani? Mono sabu, jamais ko luka moyen comme le roi Christ bon. Et simba. Ngeza na bato finga ngana nzela, ya bato basipula nanga. Poza nature ya loi. Ne mona yondo sabu. Vous comprenez? Jamais ko luka comme le roi Christ bon. Elle nature ya loi. Alors merci na nzamba salanga. Mingi. Merci à trop. Na bato bana posa ya contacter ngai. Numéro na ngezali. Plus de 240, on a fait ça numéro moko. On peut ça va privé na ngati. Oui. Les gars mukile comment. Grave. Na banga pe beta mando beta ma malgré to banga lo ba. Numéro pe na ba ngote. Vous avez pas mun ngai, ma chérie, ba Jo partout dans le monde entier ba linganga mingi numéro na ngeza plus de 243 89 11 71 305. Tiens moi micro pe men pour ba yo ko bien. OK, t'as bon. Son na robande là 089 11 71 305. Numéro na ngwana ko benga okulemba so ngo komelanga na Facebook nga na Facebook WhatsApp succès bele baninga ko dikara Feska ko gérer ba situation ne soana même pas ça ngako na répondre ba tout facile kuna baba mona ba photo na face non ngo zali yo linga kuna na Facebook na ngolo bate ya solo na ngolo bate au mona ngo so petit vieux jaloux on respecte bien fait IEU. Ah yeah. Ok, non, tu as comment on le fait compte Facebook. Ils ont comme pour l'année prochaine, le studio Nasa. Au ça, l'album a remis chanson. Choka. Décalé, gars. Décalé, que tu t'es. Non, pour payer le moko. Comment on peut décaler? Mais le qu'on a moko. Générique à Niamara. Qui? Générique pété. Qui n'est pas bougé? Voici, hein. Les gars, vieux jaloux, si mandé pour quand ça va naître, c'est un petit poteau. Père, vieux jaloux de Simba a ngate. Bon, si c'est un, il y a fait rigolo la geste de nuance. Et pourquoi pas moi? Si on a un tchema, pourquoi pas moi? Père dans Moukili, et ça aussi, puis là, bientôt là, comme on a un, on peut s'en aller le bimatique. Excusez-moi. L'année prochaine. On a toujours la préparation. Au banga, tu as le temps. Et carrément, kasi bonde. Mon avis à Moutou. Ça le lourd au moins. Au quoi embaté na studio tonde. Ça le lourd au moins liboso et ça efficacité. Tu sais le lourd au moins de la précipitation. Oui. Par rapport à Simoutou et Simbade. Et Simso de la touche. On a préparé le lourd au moins boy au balaki. Mon aboy. Atali abi. Ah géno. Mukile kam. Tala raza adam da dega fort. Mukile kam a peine fan de carrière. Viens jaloux aïe. Or, année prochaine, dans l'ancien la poto, comme on a comment le roi des Strauss. Ah, tu vois ça, bah, Jozo, ça rend le pexo, bah, Jo, roi Lissous. Le roi des Strauss. Roi Lissous. Poto n'a pas ce Strauss et l'axini. Le moment la poto balanda out. Mais il faut tout n'a pas. Au moins que moi, celui qui l'a ramené mission. Au bandai, non. Au colina bandal. À part non, le longino. La simbe longinoté. Au colina bandal. Au tangi na ISC. Vous avez compris Banjelo Leki? Mais oui, na moi la quinte. Hervé Lola. A comme ce soit l'année prochaine. Moi ça na Hervé Lola. Comme un roi. Mais oui, ngala lo bango. Les rois. Les rois. Mais oui na beti tolo. Beti ratolo te pozo nga singa la beti tolo. Les rois. Mais oui, justement, les rois. Hervé. Les rois des Strauss. Amda Makambu. À quel pays est ça sous comptabilité? Faut bien préciser, les rois des Strauss. Les rois des Strauss est l'accent. Strauss est l'accent. Non, c'est compté dans moi. Bateau va moi anglais, boskisenga. On a disconné partout. On comprend que non. Strauss. Tross, Mimi Tross. On comprend que non. Non, c'est compté dans moi. Et le roi de Kassana, on a exploité, on est 6%. Donc, merci à trop. Vraiment, là, yo, Massa Nangai Junior, au Mokamboka. Na Massa Nangai Hervé Lola. Massa Nangai Lela à mort. Yo, Pena, Batika yo. Dans aux États-Unis, pour aussi ma caméra. Au sein de Moussana, Katia, Moko à Moka. Alors, donc, il a ma chaîne numéro pour négligé. Il a ma solo numéro. Donc, sur mon moutoulo là. Massa Nangai Hervé Lola. Alors ça m'a solo donc c'est que ma solo ça bien. Gelor Mayas Pemben. Massa nanga Gelor Mayas. Eh. Tara mutami la plateau donc frais. Tokoso wapi donc ya on est simplement so tête ba flat au bêta. Yo moi la pote pour ça permet faut banga.
On a ça pour base, nous bâtir de l'anglo-côté. Bah pour ça, pembe, n'a pas que na kora te, moto pamba. Bah ya ngana mona, bah pour ça bêti derrière gazon, il faut na mona. Santo Chibamba. Santo Chibamba, mona na yeli. Bosso, oya motema. Afin de ça, ma soeur n'a États-Unis. Na autant ba combo te ba petit bazar ba c'est tout faire ba musicien. Mais moi je t'assure que non, mona na yo on a Jonathan Chibamba. Jonathan Chibamba Drogba. 4 États-Unis, cartonné ma nègre moukete pour perdre na là. Alors que yo dans ça boy, Santos a un ami qui l'a oya, au monde au CP là. Au CP là. Bana poto. Ngane na coup de sonner au monde au CP. Tu confirmer car na bomora mort so Santos Chibamba kiti. Tu ba so raza maras to za maraste. Pour moi na défier na nga bato na nenga mabete na nenga bien. Pour il faut tout monde ça biso to bata bilili ya. Yo déjà mutu ada mutu ma solo ti. Pour mutu approcher fois dans ma solo. Bilili faut confirmer tiens. Tala rayo. Vraiment bana poto tout le monde qui na suka vraiment to akito so la poto ka ba nungu troke moi na mai ba betail mais boyoki ba betail te to ka ki to yeba moi na mai auta expliquer bino parcours ne mobimba skabota mela mère nae père nae to kanise peut-être ya muso za muta panjana mais non amta panjana te pinaza akenda banzela mo mais nzamba yebika ndi atrasa banzela ndenge mo lobike nzamba za na façon ya salele yango sala ki aleka banzela pe année prochaine to zela ninga comme la roi so degani ne comme le susturo so to yoka sangonini to zaliawa bilile rezala to manquer to l'accès bino na oeko ya to komo ke na suka moi suka moi mabanga nebi ko za batebele batyango moi ki teti makasi ana o sala ki oza la vieille jaloux lobi comme vieille roi le roi. Alors que partout dans le monde entier la rôle va trotter. Merci à trop. Namasa na ngai Gelor bomoko mboka. Namasa na ngai grand caméraman atay ko mone tourner si boyoki. Alors que ba mingai donc na motema moko et bomoko ya mboka oyo. Alors que donc na sepeli ya trop mingi to tourner mission photo lo ba moke. To tourner mission na Rampa Willery. Rampa Willery ba benga masolo mo eza terre neuf de terre neuf. Ba biso na Rampa Willery côté ngote donc et sopio. Alors que tu as terre neuf na balcon likolo on a aussi caméraman en soi. Bon moi na masolo donc masolo l'équipe bien. À la prochaine tu dois rediscuter na bino. Mon tuteur dans la poste contacter nga numéro na ngazai plus 243 89 11 71 305. Son euro bande la bo excusez ngai 89 11 71 305 bo benga ngai ndenge tu bolingi ba suggestion na bino ba critique na bino donc ça nga bien quoi. Bah comme je peux mutu makasi ba créer le sous clip muso bimasus. Même pas. Merci à trop. Yo solo ba trop, to solo excusez-moi muté. To solo ba trop bi que na tourner clip na Robino. Au tournant la sujet nini. Mais oui, au tournant une question personnelle mais il y a une question très importante. Na tourner clip na Robino. Clip on la touba na tourner wana. To solo attaque ngana yo. La sujet ni. Clip on la tourner. La sujet ni au tournant. Na clip moi la sujet moi on a passé diplôme mérite. Ngana za Yannick fait jaloux. Yesi ko po mo le gana. Yo comment marchander face na yo. Comment te ka face na yo. Même pas ça. Et remelo là. David son a kosi. Business le longi na ora. Mais oui. Ah, ozano na raison eza potentiel ton za ma PC bon mais on za ma PC longi na. Avant mo le longi na. Petit clip na tourna ba na porte partout de le monde entier bo mo nanga. Clip on la tourna on ba to le ba la tourna dans les bons pour faire na tourna dans les mauvais. Mais quant à vous, il voter clip à liboso il bien mis balé on a la sala rapona ko sala ça même na sala mo mabete et père to solo ngana ça me na éviter alors que on la sala masolo on continue à beta matimu kolo comme roi on continue à rebeta ngana rebeta maté pour l'état na biso mboko aza ya ba relation ni boza na ngama osola bien té en tout cas yé ala na prêté ngai osama la tout so bosola bien té kosola bien na mtu kutana naye yona beaucoup tana de kutana mtu ama pasi ya ponga na bima rare père tara bima la ki ba coopération na zone parler ba bar bonne panda wapi ko so niveau ya mene ba banga makamne me pita makam alors yenga na osa masona nga beta clip a vieux jaloux ay masanga business le la business for yanga na mta business net yo bo zwinga bo sa business a micro
Donc ça le business à micro car on a figure now. Mais oui, il y a business. Comprends? Même mon lobby, ton coup tu vends de ça le business là. Comprends? En tout cas, partout dans le monde, merci à trop. Moi, bah dédicace spéciale à moi bien mon protocole. Merci à trop. Les bijoux d'or, Tendeka. Bientôt là, tout le monde a la route d'atité. À bientôt, tout le monde a le faire à faire. Yo, aux amants qu'on a il y a France, précisément la ville, au cartonné. Alors qu'il y a une bonne sanité, Nathalie Chaco. Il passe à Gelo Omba l'ira, Omba. Il y a un bête à soit à ma case. Papa, tout le monde père, il faut lever la rabango. Donc on lève la mon père. Bah sol ça atteint. Nous Gelo Omba, grand prêtre, on compte soit Gelo l'ira. Donc un grand frère, il y a bijoux Tendeka, bijoux d'or. Merci à trop. Là-bas tout balinganga, surtout que mamie, la carte Belgique, mon conduit à Poutouville 3. Il y a une banane, il y a un benga, il y a un autre aussi. Mobile a terminé au monde en abonné au coma. Il y a un attendre la vie, il y a un billet là. Il y a un né aussi là, il y a un photo kangama, tu benga, tu y es, tu fandi, il y a un mot vendre. Masana, veja, vous avez nous avons raison de Solomon. Il y a une santé, tu l'as dit, alors que on s'est aussi là. Merci à trop. Son aussi Saroloba. Merci à trop. D'abord Moko ya Moka. Sans oublier son succès comme Moko. Comme Moko sans oublier Dauphin Mboula Matadi. En tout cas, coup de chapeau. Merci à toi dans mon salon de sala. Ciao. Sentir nos comme ça teti bango anat. En tout cas bana poto vraiment merci ming na occasion ba pese biso. Ya Rolanda biso nebi ke bosala ke belé. On va te écouter prochainement. Bino na linga bino mingi talara mikolo moi maki. Ya bo mona que nous travailler sur dire tepo kalate boyo kasango. Kalate boyo kasango donc d'ici là un grand merci à Digital Patrick Momo Moussale et Sanga Mayaya toujours ningi to lo bakara to bakare tisuka hervelo la pemine dete na ngai. Nebi que tout ça to bunda tisuka to lembate atana koseli ko kufa no daele lote les arabes fent to kuta prochainement bye. Voilà, c'est bon, merci beaucoup.